congodialogue.com. congodialogue.com. Papa, tika papa na ngai. Mokonzi tika pardon papa. Tika. Bakangi nga balobi ke na twaki mbongo bato. Papa na ngai balobi batindeli nga mbongo na kanali ya moninga na nga moko boye toyebani na ya tindi mbongo na epa na ngai na sim na ngai. Sim na ngai Vodacom mais suka na 44. Papa na ngai. Kenga na benga kiete ya benga pete. Mungia Vodacom mokonzi baba. Na ngai vraiment 090 82 67 689 081 61 600 777 44 777 44 s'il te plaît. Siko balobi ke ozwaki mbongo bato na compte. Est-ce que ngana ebi na simbongo mutu lokola $30 au major alobaki wana. $30 ozwaki. Ngana ya yete $30 na pourcentage na musali ni osala. Te mutu alobi bazotindela nga mokonzi bazotindela nga mbongo. Pourcentage na musali ni osala batindela pourcentage. Papa mutu ndenge ngano to ebani bo peut-être olobi ke bazotindela nga mbongo na sim na yo mokonzi. Mokonzi te faut la vérité. Yo ebi ni kamote. O pourcentage na musala ni. Bon ça va na kanisi na lobi na lobi eza nécessaire koki. Oyo nani. Otu na ye moko papa na. Oyo nani masa secteur. Landa ko mona yote ba okanga isika likaya na mela bangi. Dode kiangpa. Comment la benga nani? Dode. Comment la benga ba blague? Ya ba blague mokere. Mokere pe musala za musala. Papa na ngai na ebite. Wana utu na ye moko papa. Osa musala na harmonie. Nanda ko loba bo sembo. Oui na ebiye donc masa quartier na ebi musala na sala kati. Na ebi eta master ya quartier. Ya dans la veninga maba. Oui, nanga na likaya. Donc bakota tuzomela makaya na bango ata mukozi mukolo yo ko moya ngana omela likaya ne sika wana. Zo tuna nde. O bakanga ne sika likaya. Na sika likaya bando osala nini? Na ba ko mela likaya esili na kele ndako nde sika. Na place likaya osoloba. Place likaya. Bon, na na muto bobimisi ala innocent. Yepe na ko mona yepe akoti ko kota zo kota ba likaya na ye, ba bi likaya esili. Donc yo ebe na cadre ne. Na yepe na cadre ka kadano alere. Oui. Na yebi ete to ebanelo na ye loko. Nazo leka et coïncide que ba flic ba e basimbi na idelo monter. Papa na lobby déjà na ebelo monter. Patuna masina 4 et pas major Kinzola. Ndeko oyo chaque fois tozaka na ba problème et le bana ngo major Kinzola ndenga lo baka bana capitaine mal à l'aise. Tolala kapuna bango te. Musala na bango ezali donc escroquer batu na façon moko na no monate. Bazana réseau donc à peu près de 7-8 personnes. Musala na bango bazali ka ko escroquer batu na par téléphone. Réseau wana eza réseau munene o bango bazali na ngwana. O ya compte Monisco. Oyo azali secrétaire. Ya alobi a compte à Monisco a senga mbongo yende batinda ka ndozo mbongo na banque ye azali donc musala na ye akoko bengo na voix ya mundele ya Monisco pe otindi mbongo facilement yepe memema ndenge moko mutinda mepe okende kozwa bambongo na kati ya banque nde yango wana baza réseau munene bango nyonso papa oyo asalaka na Onatra asalaka na ani na masuwa après osala masuwa basengi senge ba modalité oyo po bakotisa moto na kati ya Monisco baye kosenga na numéro compte ya Monisco alors tango baye na ba numéro oyo to vérifier totana ba téléphone na bango ndo moni ba numéro nyonso et c'est paraître et pas na bango donc to kangi bango mais moto oyo a reçonaki mbongo moto a reçonné mbongo nda monanité
alors bango bazosala mpona ville ya Kinshasa mobimba yande musala oyo moni mokonzi moko a confié bato na ye bakesilele ye bazwi bango baye na bango na compte ya Major Kinzola et capitaine Malalaise ndenge courage na bango basali nde bazwi bato oyo eza raison de munene raison eza munene munanu bazwi major mbongo major de déterminer $900 plus $55. Après il y a monsieur oyo ezali $265 nde selon major ndenga lobi. Alors tozo kebisana na bato abo soki bango bazo sala biloko abo ba mikeba bango moko parce que awa ekomi makamo komi mystique soki o meki na masina ba ochoka maboko mvomi osala nga ndeoro ya masina ema jo numéro na ngai yo nda chana mbongo pa na yo ndela sepela na mingi yaka jo numéro na ngai mutaza na Monique kena numéro na pas chef mo na Monique na Kingabwa ozo numéro na ye bon obenga ngai na kel awo na za veni mbali 82 na ke mbali 80 na luki ata mutute na bengi boyote na mbali kota wenze 82 zali na kota wenze ndenge nini yango na titilelo nga batika pe babenga nga pe na numéro ba esko kabanga esko kengambo raison de renyem ko benga numéro na nga penza to so 4 personnes babenga na masamo ake bibwa sa musala na ye l'état sa musala ye commandant Malalaise na major basa musala na baondenga baza ko sala makasi po mwana na biso mwasi ona pe basikokaki o musala za na memlini baba nonga yango $80 kenda kaka boye pete ye pe lokola za chômeur asalaka te mwana mwasi aketir na numero wana bapesi mbongo awa kuna koma kuna eloko te congodialogue.com congodialogue.com